Président Nabiso aza innocent, n'est président de la République à l'Oba, aza innocent, correct, et puis aza un rôle à jouer dans le monde. Que ce soit opposition, que ce soit pouvoir, Batunyo Subalobi que Kamere aza innocent. Alors pourquoi jusque-là, aza va continuer pour vivre dans bisika wana passe. Yango biso le zalaki tokutana koloba à haute voix que président Nabiso aza innocent tolingi tomona ye libre. Et puis ndenge batu bazali awa ezali INT et allié. Mais ezali kaka INT a pambale toye wana po to réclamer innocence la président Nabiso tomona ye libre bongo a fonctionner parti Nabiso peut fonctionner comme il faut. Déjà meeting, il y a redynamisation à partir, il y a présentation, il y a des membres, nous sommes nommés. Vous voyez que le parti honorable Vital Kamere, et ça là qui restructuration, animateur à Sika, dans ma branche spécialisée, secrétaire général Nabiso, Billy Kambale, le général 5 étoiles, Nassimanaye, Mathieu Belé, dans la promotion, les deux meetings, il y a présentation, vous voyez, Batouana Nyonso, Naba Baz, Nyonso, yango moto se réunir à on est dans stade Cardinal Manu. Il a gagné de saluer mais ouais ça y est, c'est bien pour la grande partie, ça va pour démonstration à force, ça va partir à masse. Et vous ça va dans le marathon, vous voyez que le Kinshasa tombé. Le activité na ville ya Kinshasa ça va moko meeting à INC. D'être au sein là, c'est pas jeune. Baya, ba jeune tokanda bango loboko, baya mingi pour adhérer na parti na biso, puisque ça parti oyo
bajeune baza na place ya choix na kati ya parti. Tokopesa mbala moko général 5 étoiles Billy Kambale oyo asangisi biso awa. Bien boyebi pourquoi toye awa. Toye na stade oyo po yango ndezali stade ya Yambo ya Kinshasa. Nakoloba na yo Vital Kamerhe oza lokola Daniel na kati ya libulo bankosi. Me Bible lobi Nzambe akanga bakosi munoko bakokaki kolia Daniel te. Nzambe tikete epakwa ya Daniel elaka Kamerhe, puisque à chaque génération Dieu suscite des Daniel dans notre époque, dans notre génération, dans notre pays. Dans la paix, on peut pardon, par la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Toujours au service du paix, c'est les partis. Union pour la paix, le progrès de la patrie. Toujours au service du peuple, c'est les partis. Est-ce que Bajene Bazali? Nazoyo Kabino te Bajene. Bajene! Bajene! Bamisinga ke ba mama pe bazawa. Ba mama! Il y a Union pour la nation congolaise. P en tant que numéro 1 à partir du niveau de la ville de Kinshasa,
nalingi na remercier secrétaire général na biso Excellence Billy Kambale. On kosenga bobetela ya maboko. Boyebi esengo oyo toza nango. Boyebi eza esengo esalema na ville ya Kinshasa. Boyete. Boyebi INC ezali parti munene. Pe eza implanté na ba province nyonso ya mboka. Na Kisangani alingaki apende pe na Bukavu, Goma, me alobi akosala yango wapi? Na Kisasa. Akosala yango wapi? Na Kisasa. Esengo te. Numéro 1 ya ville ya Kinshasa, nalingaki kaka nayebisa ye secrétaire général na biso Billy Kambale. Oyo tokangaka général 5 étoiles. Boyebi kombo na ye 5 étoiles. Général 5 étoiles. Bini ya Kinshasa yango oyo mokonzi. Toyambi yo toza pe na esengo mingi. Yango na kosenga tobeta lisusu maboko makasi. Mulolo. Acha nzembo moko ya kapu. C'était, j'en ai fumé là, c'était. Quand j'en ai fumé, maman le dit ça, tu vois. Étoile, il faut yoka biso boyete. Bino fo boyemba na ngai. Kisasa fo boyemba na ngai boyete. Mama yo, mama yo, mama yo, mama yo. Oh, utato vanda na boko yo. Nanu to monate kamera simba mbongo peuple mama. Zongi sasa, nayoka. Mama yo. Oh, utato vanda na boko yo. Nanu to yorate kamera simba mbongo peuple mama yo. Elelo nesembo. Temu konzira elelo. Elelo nesembo. Oh, papi yo kaka elelo. Elelo nesembo. Kolino magene na elelo. Elelo nesembo. Nasu njuno elelo. Elelo nesembo. Yo mabuku ye. Elelo. Elelo nesembo. Elelo nesembo. Elelo nesembo.
Merci. Lelo nakoloba mingi te, mais boyebi toyaki awa pona ya liboso kokutana bakadre ya parti na bino ba militaire boyete ya liboso na kosenga na bino to observer 1 minute de silence pona bandeko bakufaki na katanga na ba-accident pe bato oyo bazokufa na Beni pe na Ituri. Totelema po to observer 1 minute de silence. Merci. Docteur Lwakanigi Kingi, les pacificateurs jusqu'au bout. Atindeli bino basalamu bana Kisasa, basalamu na bino yango. Bocha maboko likolo po mona. Vitel Kamera Lwakanigi Kingi. Leader ya solo solo. Oh, tena misi Kisasa lelo. Programme Nabiso, Oyo téléphone. Awa, ezali programme ya ko présenter ba cadre Nabiso baki nommé na ba structure boite. Sans plus tarder, tokokota mbala moko na présentation. Poto lia bino ngonga mingi te boite. Ya liboso tokobengisa ba organe oyo eza awa par ordre de préséance. Bajene! S'il vous plaît, Toyokana, Bajene! Toyokana malamu. Toye awa pona objectif moko boete. Makambu misusu batretaka yango na direction politique nationale boete. Toye awa pona toloba makambu mingi ya politique te. Toye lelo poto solola makambu ya parti boete. Mais na direction politique batu bakokutana bakosola makambu ya politique te bokoyeba. Merci. Tokosenga na organe ya liboso oyo ezali awa par ordre de préséance ezali conseil national. Tokosenga na bakonzi nango baleka awa bopesa bango mbote pe bo acclamer bango boete. Bajene boyokaka bayembaka. Nous devons respecter les gars qui ont vécu. Yeyo bayembaka comment na ye Dieudonné Mbayo to bengaka ye Papa Leki Mbayo ye nazali vice-président ya conseil national na biso. Merci. Mais na kati ya conseil national par ordre de préséance bango ne baye ni parti na direction politique nationale boete. Bopete la bango pe maboko na yoka. Kitoko.
Merci. Yali. Nazali seconde. Bombo na bango. Peto ko présenter moko na moko. Toebisi bino pe bokasi na bango boete. Toko senga na Jonas Chundu. Ngenzebere. Bazana Zembi. Ya posa kamele. Bali ya tondolo. Bali ya tondolo. Bali ya tondolo. Bali ya Zembi. Ya kamere. Bali ya tondolo. Ba voisin. Bazana Zembi. Ya kamere. Bali ya tondolo. Ezali Jean-Pierre de Mangape abenga kingai albi aza maladi Yamine ezali Mama Rufine Bidimonyo Asina Lidera Maniema yeyo Bopetele maboko Mulolo bona mama mulolo Mbote Mutoto wa Katanga yenda na charge na Katanga Pesa wa mbote bi na Swahili Batoto ya mama jambo yenu. Jambo sana. Tutaimba kale kamwimbo kanaimba hivi. Bomori sikoyo wako kalisusu te. Bajaru ya papa Vital Kamere. Amba. Merci à vous mingi. Amba, toke. Amba. Voilà. Bajaru de papa. Goma, Isiro, Bunya, Buta, Kisangani, Boema, Sinamaka, Muchambo. Tuko nabo. Watakimbia. Tuko nabo. Watakimbia. Tuko nabo. Watakimbia. Tuko nabo. Senga betaye. Nobamo chiluba baba yoka keyo oza muluba de mulu ya solo INC Mopene Afrika INC Mokole Tokoma INC Mokole Lidonga INC Mokole Malanine abosanaki diaspora mais diaspora babosanaka ete parce que diaspora ezalaka discipliné soki abengi azalaka boyete if diaspora élu ya Bukavu babetele maboko beta maboko makasi mpona mokonzi honorable Maisha batoto ya Bukavu bikwapa batoto ya Bukavu mukwapa batoto ya Goma mukwapa mikono juu na Goma mikono juu na Kongo mzima mikono juu Vital Kamere nyanya porte-parole nationale adjoint à parti merci 5 étoiles présenter ba cadre pa ba membre ba ba bango boite Ezabo opetela bango maboko na yoko Mama pesa ba mama mbote bamama yeye nse mbote Mbote mingi mbote lisusu Mbote dada bamama ya veka
Azalité. to zalaka na eloko moko bajene oya ya o bajene Wana musala oyo président Kamere apesi yo. Zala na confiance ya équipe na yo nyonso po toke na moti na suka. Boyete? Boyete. D'accord, tombola loboko. Tellement dans son monde intro, dans son boulot que nous avons présenté. Nous avons ici, nous avons fait ça et aloba. Kamere bando kenda nadi nadi. Kamere bando kenda nadi. Kamere bando kenda nadi nadi. Kamere bando kenda nadi. Tikicha. Mboka nyonso ezalaka na ba konzi nango. Là naza kinwa né et grandi. Bana kingo betawe maboko pona bino moko. Mboka na mboka ezalaka na ba konzi nango. Ah eza mabele ya 15. Bola isa secrétaire général, azana leader kinwa. Toyebi mboka oyo, toyebi ndenge topesa ngo Kamere, ndenge monguna okota te. Kamere oye! Kamere oye! Chikicha, chikicha, chacha. Alléluia. Merci beaucoup, prof. Oui, Kadi. Le bon se bat de mamie. La Sankuru. Merci, papa. La Kassai centrale. La Kassai orientale. Moyouend. Moyo Kadi. Moyo. Grand prêtre va confirmer la wakimi boete. Oui. Jolino makelele pesa mbote na bandeko. Mangrokoto bayaya. Mangrokoto jolino makelele. Mangrokoto ba mama. Mangrokoto jolino makelele. Nous sommes avec l'esprit. Amen papa. Nous sommes au salam, boule peso salam. Amen papa. En même temps forme mystique. Mangrokoto bayaya. Mangrokoto jolino makelele. Ozo ebisabino boye. Tozali wana pona ko zala lokola courant ya transmission.
entre mon côté la partie où ils allaient gérer au quotidien par le secrétaire général. Pour ce pays, il y a des belé, que confiance et bino mon petit veka, il y a un peu biso, toujours aux gens qui se la y. Alors biso peut toujours la même quand le bateau un peu ma bouliste, là on va se la bino quoi crime au micro yo, autant la pancarte wana, na ba banderole wana lelo, bon on va plein mystique. Dans l'objet, il y a les bossons, UNC, passage obligé. UNC, passage obligé. UNC, passage obligé. C'est-à-dire, yo soki nani, yo sala soki nini, yo kende soki nzela nini. Soko kotani na UNC, te mawa plein, mawa plein. Amen, papa. Yami bale, nalobi, Veka azan zete ambila. Baokata ekola. Baokata ekola. Veka zete ambila. Baokata Veka zete ambila. Baokata ekola. Zete ambila. Baokata ekola. Amen, papa. Oh, le gouvernement parti. Amen, papa. Comment va maman, va papa, ya propre et à danger, nous fait kema. Amen, papa. UNC, peuple africain. UNC, Okolatoma. UNC, Abosalitoma. UNC, Okotoma na toujours ensemble. Abou Michel, Cordon. Maman Kadine. On a grande idée. Dans le Nord Kivu, kuna Kenda Sangodi. Aza ministre de la culture et art, Catherine Katungu, Bobo Telema Boko. Maman Catherine Telema. Catherine Telema. Venir Baptiste tout ya mbanga ya danger ya mboko oyo mokonzi na bango ye. De ta force. Kitoko maman. Pesa bango mbotedi. Merci. INC. Mon pépé Asika. INC. Mon Kolatoma. INC. Abotolitoma. INC. Okotoma na nini. Tosepeli mingi mpona makambo ya parti na biso. Général 5 étoiles na biso aza mutu ya côté na ngai donc mutu ya Kivu. Amen, maman. Kivu Mobimba. Grand Kivu eza Congo Mobimba. Amen, maman. Mon pépé Sika. Merci beaucoup. Toza Simaya. Abou Michel. Na biso Vital Kamere. De ta force animation. Mato Bayubasire. Amba de Telema. Merci papa. Toza na gouvernement, toza na institution d'appui à la démocratie. Abou Michel. Alobi, tokomi ba ministre. Nga naza vice-ministre de la justice. Kokoma membre ya gouvernement. Totikali ba membre mutu na parti na ye. Nga na tikali membre ya INC. Ba ministre tout ya INC batikali ba membre ya INC. Soki oza absent lelo topesi absent. Prochainement topesi absent. Après tout na yo na ba manifestation no nyoso yo zalaki wapi ozalaki na wapi kosala nini. Vital Kamere aza grand leader neti ba Mandela neti ba Bagbo mena histoire ya Congo il faut mutu a conjuguer veka na passé te na présent na avenir veka a compter toza na nouvelle touche INC eza na village INC eza na village INC
il faut ondima ke baputo emoya mais il faut supporter yango parce que yo nde mokonzi atie parti na mikono na yo na maboko na yo protéger yango. Merci CG. Bokatelaki batu wana en tout cas mon moto apesa kombo bobino na bakolo pouvoir na parti nakosenga bango moko na moko se présenter. Jonas Tsundu Prince Congo Muyinge Nzebele nazali eli ya Congo Central na territoire ya Lukula na Mayombe abo elini bote kombo na ngai Maisha Bishobibiri Alfred élu wa Bukavu. Merci beaucoup. Kombo na ngai honorable Bertin Mubonzi nazali élu ya Kinshasa naza pe président ya commission défense et sécurité. Ngai na collègue Claude Misare to initiaki question orale sur les rames. Il faut balongo la rame. Eyokoni, ramelongwa. Issa Congo. Ramelongwa. Kombo na ngai honorable Asina Bidimono Rufine. Merci maman. Nazali élu ya Punya na Maniema. Amen maman. Nani nazali esika ya papa na biso Kamere. Na premier suppléant na ye. Amen papa. Watoto wa Kamere jambo. Jambo. Watoto wa Kamere jambo. Jambo. Mimi naitwa Honorable Misare Mugomberwa Claude. Ngainde na initiati question orale avec débat pona likambo ya rame. Oyoki ke gouvernement elobi et suspendre taxe rame na ba téléphone DG. Si. Mais biso tolobi tokosuka wana te, il faut combat et continuer. Eza bongo? Bah écoutez, c'était quelque chose de formidable aujourd'hui. Ben, on a présenté les responsables du parti, les structures du parti, et c'est tout à fait normal que les gens connaissent au sein de l'UNC qui dirige, qui fait quoi. Donc on ne peut qu'applaudir, et ça c'est vraiment un nouveau vent qui vient à l'UNC, et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là.